Grand merci à tous nos fidèles internautes qui est là, branchés en ces moments, en train de nous suivre partout dans le monde entier à travers cette très belle émission qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré, dédié, comme je vous dis, je répète, appelle-moi Mister Turquoise Petit, mais costaud de serre la firme. Donc je sais qu'en ces moments vous êtes vraiment nombreux et puis branchés, scotchés partout dans le monde entier. Là je vois en direct de Suisse, pourquoi pas de citer son nom, il s'appelle Papa Jean Thibaut Dubois. Et je dis encore un grand merci à la personne qui est derrière la caméra, il s'appelle Peggy Walungwa. Donc à côté de moi je suis avec un artiste comédien, il s'appelle Chati Lafleur. Et je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui accompagne cette belle émission. Je vois JM Omonobé, pourquoi pas de dire un grand merci à la dame, celle qu'on appelle Fanny Catalea. Je dis un grand merci à Sandra en direct de l'Angola, pourquoi pas de dire encore un grand merci à Alexandrie. Donc voilà, c'est bien moi votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré dédié. Là je ne suis pas à la maison comme je vous avais promis qu'aujourd'hui je serai dans la commune de Maluku. Je sais que là où vous êtes en train de se poser beaucoup de questions. Est-ce que Maluku c'est toujours dans la République démocratique du Congo, dans la ville-province de Kinshasa ou comment? Et moi je vous confirme et puis j'affirme que Maluku c'est une commune qui se trouve aussi dans la ville-province de Kinshasa. Mais il y a pas mal de gens qui connaissent que la commune de Maluku c'est comme un village en province et quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ça la raison pour laquelle Vini Mbouya aujourd'hui s'est décidé de faire un tour dans la commune de Maluku. Donc là je dis un grand merci à mon manager, elle s'appelle Sandra Mouilou de Jésus. Français là c'est un moment maintenant qu'on puisse discuter aussi dans notre langue nationale qui est Lingala. Donc voilà, besoin mon appétit mais quand tu as dit ça bango tozo kende là et donc tozo kende comme ça là enquête pour découverte il y a là je présente le meilleur peu à tous les fidèles internautes, à tous les fanatiques donc là je vois vous avez vraiment aimé mon vieux fondé KBA depuis Switzerland. Je dis encore un grand merci à Maman Gina de Bruxelles, pourquoi pas de dire un grand merci à Embrassi Top Model. Donc ceux qui ont ça là ils ont juste pour aider bande Ronabiso tout au bazar même il bande Mboka au bazar nakati ya Mboka Nabiso parce que ça n'a pas de belé même pas namike ba baraté. Est-ce que commune à Maluku et ça nakati ya la capitale où ils allaient ville province de Kinshasa ou eza village Maluku eza village té lelo siko ngana bino ensemble donc découvrir ndenge batu ba vivre na Maluku. Est-ce que ba vivre vie normal ndenge batu ba na centre ville ou pas? Donc merci à toi une fois de plus Peggy Walungwa pour notre sacrifice parce que c'est pas facile. Son nom on a un fan en tout cas donc m'a trop mais tous on a choisi et ça a boulot meilleur vœu bonne année n'a pas de tout pour soutenir Rabiso. Et je dis un grand merci à Embrassi Top Model, moi aussi à mon Konzi et Bolimbisanga pardon Peggy, je vois un peu le nom en attendant l'accès à Batunzila. Ah toi comment s'il te plaît, toi comment toi ça? Ah toi ça déjà na comment ça s'appelle ni Kinkole. Ah oui, toi ça Kinkole pourquoi pas de dire un grand merci à Papi Putou en direct de Londres, Papi Putou. Je dis un grand merci à Maman Marine Zanza, je vous dis un grand merci à madame vous appelez ça bon Maman Marine Zanza Moïse Yalibota, je vous dis un grand merci de comme dans Maluku. Ah, on déplace Balière Maboké. D'accord, bon comprendre les amba la liboso na donc na comme côté tozar effort pour que Tomé Kakopé Sabino toujours le merveille nabiso ndeko na FCM que Vini Mbouya depuis to ya wala donc topé Sarah makambo ba bolinga rabiso ko za toujours branché puis s'abonner massivement à Eco RDC et bandeko botal rapso la télévision. Comme je dis à chaque fois que le numéro na biso ezala wana to benga plus pour na ba contact yo poza na posa to yo sala émission na komi oyo fandaka so poza na ba problème poza na ba makambo belé numéro na biso affiché wana benga na numéro à Kinshasa ozonga na numéro eza wana ya Suisse notre papa Jean Thibaut Dubois et loba ono sozala ngoposa biso to kitara sur le terrain to sala musala. Donc ça n'a pas été vraiment facile, hein. Ça n'a pas été vraiment facile parce que ça vraiment Nzela Moulaï, mais
on n'a pas le choix, donc c'est décidé Gaga. Sur place. Merci encore une fois de plus. Nous avons tout besoin partout dans le monde entier. Et dès qu'on a vu ça, nous avons remarqué que tous qui na kati ya voiture, to banda ki ko tambola bongo malembe pour que to comme précisément na maluku et pas puis to la kaki bino ke émission na biso de l'autre ko passer yango kaka na kati ya commune ya maluku. Et nabi qui en ce moment vous êtes vraiment nombreux en train de nous regarder partout dans le monde entier. Là je dis merci infiniment à un bon papa, le papa le plus secret du monde. Lui il s'appelle Papa Jean Tubo Tubobo. C'est grâce à vous qu'aujourd'hui on est venu dans la commune de Maluku. Donc on est qu'à Bozomona, ça dure dans un Maluku. Et Tokitagi Nakar, donc voilà, merci à toi, Peggy Walungwa, merci à Chati Laflore, pourquoi pas de dire encore un grand merci à mon confrère JM Omonombe, et merci à toute l'équipe technique qui est là avec moi aujourd'hui. Donc voilà, c'est bien moi votre humble serviteur Vini Mbouya. Donc même si vous avez Toye Namaluku, Toluka Koyeba, comment est-ce que Jeune Maluku va vivre à Maluku, parce que ils ont abattu belé bakansa ke Maluku, ils ont village, mais hors que Maluku, ils ont commune où ils ont il y a capitale, il y a ville province de Kinshasa. Donc voilà, c'est grâce à ces très belles émissions, nous avons ça la découverte comme on est aujourd'hui dans il y a commune Yamaluku. Donc voilà, tu remets au tambola, tu remets au tambola, Peggy Walungwa, tu au tambola. Donc voilà, aujourd'hui je vais marcher avec lui. Merci à toi Peggy Walungwa. Tu connais aux Awa. Parce qu'on a compris que yo aux amants na maluku ya solo ba kulu na baraté na maluku mboka na commune nyonso oya biso awa badeja susté depuis gouvernement sera makambo na ye tomona bango mpe susté bazalaka tomona bango mpe na rare na minute oyo toza calme to balobaka nde toyokaka et ana maluku distraction monsieur ezalaka te ana maluku eza que baya base distraka na basi courant ezalaka te eza passe na maluku c'est-à-dire maluku nzabi eza te bango bazosouffrir bazokemba c'est vrai c'est ça mpona wenze pena wenza normal eza nango bawenze ezali ya minene nde eza te me ya mike ezali esungama na biso po ezalaka nango awa mwa distraction ezaka bale les petits babés d'abord on t'a laissé avant ça moi kermesse mo pandi ou nini rien à part papier pe na nem tendance ça la biso poto za la mais depuis pas kenda vous allez super bon to yo ki susu kaka ke eza na maman prophétesse mon koto na maluku ya biki saraba tu dois seku saraba donc que nous t'en profit bana ye solution zo moral seku saraba c'est vrai bon seku ça muta pas cage bon maman na bon ngana yokaki kaza na veni mota bon abikisa pe garçon mo pe soaza na garçon suspect baza moi pe 2 ou 3 ko basala misala wana bazali bato babikisa bango bazaka na veni so bokeli boso na bonto na bango ndeka to kitabo bomona bango bazali boso peut-être que na yo et même sans so tipuna si c'est possible to kenda d'accord voilà. Merci à vous fidèles internautes. Vini Mbouya promettait bino que les lots Rolexa journal les lots kaka na kati ya maluku. Donc voilà. Merci na batutu Obochara Biso Maboko, merci na Abrati Top Model, moi aussi à Mokonzi, pourquoi pas de dire encore un grand merci à Maman Zida, je dis un grand merci à Givenchy, pourquoi pas de dire un grand merci à ma fille chérie que j'aime beaucoup, Chrisandra, je dis un grand merci à Johanna, pourquoi pas de dire un grand merci à Manuela, je dis un grand merci à Christopher, donc Neptali, donc je vous aime beaucoup, et merci aussi à Sandra Moulou DGZ, hein. Merci Totambola Kaka, Papa Jean Tubo, Tubois, Maramango Yangoyo et QRDC. Avec Vini Mbouya, tonton d'amour. Les gars, on a essayé que tous toujours notre frère n'a besoin de moi que l'accès pas ya témoin au killer oyo maman prophétesse sur notre qui a bikisa tout peu à la moussa. Donc voilà, tu commis ou pas? Tu commis. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci. Là, Vini Mbouya. Mon corps journaliste et ECO RDC. Tu es qui n'a qu'à t'amener.
Mais par rapport à Masolo, tu as basé dans Malou. Batindi bisoto ya ipana. Donc siko boye na filmage boye elakisi problème ngo ezali. Nde na lingi na yeba. Ezana ngolo kwa gravité. Te ko filmer nga na ontezela na yoka na zela na. Ko filmer nga na ontena yoka na pona na salité, na qualité. Pesa biso chance pétant ya yoka biso et puis ko comprendre lo koni biso to yo monde. Na les frères manga so do comprendre. Bon na caméra. Non, ezana filmer nga film ngo me mambo ke na ngwa. Te na yebi. Yango na lobi te na yebi. Yango na lobi bolimbisanga pardon na sengi pardon. Te loro te pardon bolimbisanga mais bo pesa biso ka chance to meka osola na bino bo comprendre lo ne me biso. Balobano likamuna sema yo bandika caméra pa. Na kitisi na kitisi. Merci à Kitisi. Bon et l'autre awa eza Maman Rose. Hein Maman Rose est prophétesse de basango de qui pona yé ba esi biso ke ala musa batu bakufa tout parmi bato ala musa biso ndeko na biso oyo mutamemi biso alobi ke Maman oza témoin oculaire oza preuve ya Maman Rose. Voilà pourquoi tu ya ki to meka ko solo là na yo to meka ko zo information vraie. Ya Maman Rose ya Maman Rose na ya oui c'est ça. Donc ne ba solo la ndenge wana bino boyimba mona ba filmage na ba caméra ya tumbuka mabe ah on a parlé là au banga déjà on a koloba bien na yambi bino malamu merci maman bona ne na sepeli ko mona bino ngana za moko na kati église wana Maman Rose en tout cas ba témoignage eza kuna eza vrai ya mabe eza te oyo ko banda na ngai moko na lala ki bien te boli misanga na zala mystique na boto la takiti oza mutema ngai moko nazaki na ba mikuse sala inga na nzoto na bina ke nikozwa kisi na face na biso na pharmacie na koma ka boye na expliquer pharmacien wana atobolinga ampuli moko ya na bosa na kombona tango atobolinga ezaka ampuli pe na mikusa po si ça va mikusa donc ezaki ataki déjà nazaki déjà menacé na ni ba chubinga tonga na minute no mutema moto na sepesa na mai na bengi mwana ngambali je pesa na mai je ake lozwa mai retard ye mo muto pharmacie pesinga mai tanga pesinga mai na ki na kufi na perdre au perdant qui connaissance to okufi na kufi pe apona eba na ngaso ate lokote na changer couleur na vimbi mba moko na sumbi na bilamba na subi na bilamba mwana na ngalo kwa na yebisa bango ke nga soki likambo eza obi na ndako na biso nde tozala kwa tosambela soki mutu akufi komema ye na hôpital te tolo ko sika basala nzambe lokwa biso osambela kuna mwana na ngalo na bengaki JR ayaki bachenga na mutuka bameminga kuna na sumbi na subi oyoka tangu na ke kuna mama pe bengi mutu hôpital eza pembeni wana abengi mutu ya kochanga tension 0 on comprend bameki esimbi te prière 2 heures du temps oh ndenge batikali ko expliquer nga na prière 2 heures du temps babengi ba intercesseur ba yé prière ndenge na yeko zwa souffle ba yeko zongisa nga na bomo na yebini oni a c'est que ndeko kufaka tokendaka na biso siko question mo de curiosité maman tant ozolo bokufaki parce que tu ebi ke bato tout bakufaka bazalaka déjà na vie mususu o bamenaka soki moto aza lisusu te siko tant yo kangaki biso perdaki to kufaki makambo nini oyo monaki na monaki eloko te nde balobaka so moto akufi amonaki eloko na monaki eloko te ezala lokwa ndoto ezali na monaki eloko te tinde na yeko zongisa pema basimbi nga lokwa na misumbaki déjà na bilamba na sima ya prière yeko zongisa pema grâce à nzambe ya Maman Rose nde na yeko zongisa pema bazunga bamiminga na douche nde basopelaki nga mai nde basukolaki nga na yebite nde bakoti mama abisiko bo memena hôpital lokwa zongisi pema nde bamiminga na hôpital na yebite le na yeko lala tongo etani nde na komi na yeko miba ke naza na l'hôpital tinde baza ko traiter nga na ti journée mbemeleka deuxième journée neko yoka mwa makasi nde neko bima na zongi dans l'église to continuer prière ya 3 jours nde ba yako zongi sanga na mais na ba jour wana nyoso na zaki ke soko yebisinga ata likambo po ekota to solo la bien mais sima nango na oyeba ngote omo ndenge za merci ko
Pour nous raconter, bana bande ko tout ba la personne comprendre parce que ba témoignage peut comment elle okuta moi trop. Au moins pasteur tout prophète sa vie batuna ya ti bango kaka ba lobi. Wana za lokuta. Wa o ngana olo be sala me pa na ngamoko. To uti ko lala tangu makambo sala minga to lala ki prière 2 semaines. To sisi prière 2 semaines ndenge na koya kiti na utopita na zongi nde to yako sisa prière 2 semaines wande ba ko zongi sanga na ndako. Après maman alobi bitumbeza makasi to zo kota prière 1 mois. Olandinga prière 1 mois ngana koti prière 1 mois tina sisi prière 1 mois. Les 30 poto bima les 30 les 29 poto bima les 30 po biso to clôturer prière na biso ya bonne année les 30 les 29 ngana uti prière na zo kota awa na yoki ba obeta porte Olanda nana obeta porte makasi na 5h bo o mama ngana ye mwana o Moïse asala accident na mungata oyo abi nzambe longo la kisangani prière 1 mois pe mwana nga sala accident bolo baki batu nyoso bakufi o ka Moïse mtu atikali te c'est que bozoko sanga ke Moïse akufi te mama akufi te azoki mo muke awa aza envie mais batu nyoso makata mutu ka wana akufaki bon to ça tout meka ko benga to ezo simba te to zo benga ezo simba te ayebisi papa tie sens papa bi pesa mona pesi moto tie sens to landi mona to komi na ndako pembe o azaki na hôpital mo quelque part to luka ba camarade to bengi babio déjà ke mungata alala ki na hôpital ala muka ki azuka ki me asali loko tenga na komisi nzambe ngabi nzambe asunginga na pri onga saki ya 1 mois asali singa mwana na ngabi mais quand on a masolo ya mama Rosa aba prière mama nzambe na ya sala à travers na yo pe na mwana ngoye oyo nde o accident na prière to koti 1 mois mwana wana ya mubali wana JR nasali ne 2 mois na hôpital ne face à RTNC face à RTNC et Peggy eza hôpital nini RTNC 1 na RTNC 1 na limo na kanko kolote na ngambu na bosani hôpital ango na Kabinda j'ai la koi awa nabi avant que na jeune hôpital na kepa mama prière mama binzeleza polele boki bozonga na JR na suis JR na kenae na Kabinda tangu na kena JR ayebite ni oni nde to kena pe kuna ba prière mama na sima ba mati ngomba pona JR to tikali pe kuna papa nzambe asungi JR 2 jours azala ko miyeba te 3e jour ay ko zonga mvi olandi la maladie ni JR abok la ke sida to sale examen sida ba traiter mon nzoto a comme squelette après 1 mois 2e mois to kota ki hôpital to comme presque à la fin ba fièvre comme aussi la mon nzoto comme ko zonga grâce à ba prière ma butu moy baye ko bimisa biso na hôpital ko mwanzo to makasi to ko landa prière tango to landi prière na minute maladi wa mezati maladi tembe bazongi sune be examen 2 fois 3 fois eloko ezati vendredi o biso to uti prière po to mata ngomba chaque vendredi to na kata prière papa mama moko ina mwana naye bébé ni ce qu'il ko akanga mi pa bokata prière bo bondela pona bébé o batie na likolo ya cher prière komba mwana nani to bengi eti to zongise na bomoyo to zongisi mwana wana na bomoyo mama biboka telanga bakaso alumba mike wana na tiena munoko na tiena misu atie to bonel prière mama bimono azapal zongisa iboke na ena l'hôpital ba zongise makila babimana mwana wana bakena na hôpital nyoso bayamba mwana wana te mais lobby ya dimanche mama ana yeko témoigner mwana wana azongi na bomoyi hôpital moko simbi mwana wana te ngapi na sala kilo bi témoignage ya mwana wana tangu na sali témoignage na ye na sali témoignage ya mwana poko tikala na biso na sima to ndima ite mwana wana ko bika po ba ko mapena hôpital mais mwana wana batamboli na hôpital muto ko simba ya zati babima makileza zati bazutonga na mwana wana na ndako pe lobi mama mwana wana témoigner tout mwana azongi en forme. Merci, voilà, fidèle internaute, Nene Sabilo qui est journal et l'autre Alexandre na katsa komina maluko. Voilà, tant comme na katsa komina maluko to solo lina baimboka to peuple ba peuple o ba fanda na katsa komina maluko. Na ma solo to betina bango
nde balakisi biso to bayebisi biso ke eza na prophétesse moko aza na kati ya commune ya Maluku asalaka makambo oyo nanu esalama te. Voilà la raison pour laquelle tokoki kozonga bongo te et to profiter to solola quand même na bato baza comme ba preuve oyo nzambe ya maman wana prophétesse azosala na kati na bango. Est-ce que maman poto mona mona na mobali wana le bo okuta ye yake lakisa ye oza dispo pour notre description na ye aketika za wana. D'accord, voilà. Bon commentaire musu na opesa oh maman koza osana Maluku za frère tango na ko mort subite bato mususu ba mort subite koyaki bayaki na bango 3 na simalanga o mako za sai na misu na ngamoko pe to bondela so mwasi mwaza na sima ya balabala wana akoyi mort subite papa moko akoyaki wana bamena mort o mususu wana mwasi wana lamba akwanga auti na prince kosomba ebika pa ko mutupa sa kuma anda ko akoyi mort subite basa ni desert itabazo ngati ndingi bole bomona ngana moni bonga to biso to kendaka kuna bongo bonganga ngo tango baena mutu akotaka tana ndako te soki munganga fo akotaka ndako akeningisa tamo eloko moko akotaka ndako te tango biso za wana baena mutu azobela le prière botelema biso nyonso totelemi ozomo biso nyonso totelemi tobandi prière eloko asimbaka bakasa oyo ya lumbalumba wana ka mwa moke wana akobuka ngo mpe atindi bukelanga bakasa wana nde eloko nga namonaka yango namonaka teke akoti na ndako asala bote wana biso nyonso tozalaki wana tokoti na prière wana mpona kosunga moto ayaki wana na action. Merci maman. Rappelez bato bakela biso kombo nani? Kombo nanga Malouise Mantila o bayebi bato belé na quartier na biso 3 bayebi kenga na koyaki mort subite pe bandima ki te kenga na kolamuka babi na maro soki maman alamuki te tokobuka ndako na yo église oto ko isango fallait otikela biso mutu to meme na hôpital ngonga mulai boyo zaka na mutu zo bondela na sabi oyanga nzambe asaka nini asalaka lupango wana batu nyonso bazinga ke musoko tuni ka etenyo awa nyonso Malouise moko akoyaka awazanda baoyebi soki akoyaki asaki basaki après kolamuka nanga babisimba mama na za nzambe ona mutu mona te mingi bazokoya bongo meme na hôpital yako mendenge ba mimiono na église obiki komisa nzambe na yo nzambe alingi opui mama na za nzambe message fort na oni no kopesa na batu tout message nanga nazo pesa ona batu bazolanda mama Rose Ndaya za ya nzambe oya kotia tembe na mama Rose Ndaya aya komona lobiko. D'accord. Message nanga yango. Merci à toi Peggy Walungwa. Merci maman. Donc tous les cas car na cadre ndenge to giba sango na kati ya commune Maluku keza na maman moko bikisa bato zo la mtsadi bembe et comme ben ceux qui osent témoin oculaire yango to sepela ki ko mona yo frère et depuis tout le monde en décor dans sida. Hein, to me capé ko sur la même muke au sala bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Pour la route au Kenzela ni. Merci. Ah, merci maman. Vous êtes ça dans une oui, c'est bon. En tout cas, Zamba Pambola. Oui, il y a Brice qui est maman Randé Boye Bobimi bon. Merci bien. Merci. Voilà. Tous en direct. Il faut comprendre que tous en direct. Donc voilà, merci. Frère Napso, comment est-ce que JR. Donc il y a des moutons qui azwaki sida yake. Voilà. D'accord. D'accord. Ok, ça se porte bien, éviter. JR. Ah. En tout cas, santé bien. Mais Boéni. La caméra, bon, on s'est présenté, hein. On a Vini Mbouya, oui. Dans un journaliste et RDC. Donc, frère Nayo, nous pas maman, par rapport à ma solo, tout ce que
les sengé que photo yo tala yo voilà nga tambola na la caméra na za na soda mais na tambola na mon lukité mais arme na nga za la caméra donc il dérange té limbisanga soko besanga chance na solo mais ça na ma bite bayamba moto fallait na ye ba na moni caméra il fallait la tourner na ye bezani ni oui yango na sengo pardon limbisanga té aggrave ça té juste na yambio merci. Et voilà, merci à vous tous qui est là, branchés, scotchés en ces moments, de nous regarder partout dans le monde entier à travers cette très belle émission. Comme je vous avais promis qu'aujourd'hui, je vais passer toute une journée ici dans la commune de Maluku. Voilà, avec ce que j'ai eu à discuter avec le jeune de Maluku, avec des renseignements que j'ai essayé de faire. Voilà, source nango yango yo. Ndeka toyokaki ke na kati ya Maluku eza pe na mama moko azalaka awa ya prophétesse ye abikisaka bato paraît-il peu que soki tomemaki star na biso Chico Pulu le pa na ye alinga epa bika c'est-à-dire ndeka tolobaki totambola pa bato baza batémoin oculaire parce que nga nalinga nanga vova te na ngolo baloba trop te. Voilà la raison pour laquelle je suis venu là na otambola pa batémoin frère nanga aux en direct. Oui. Nous avons des Poto, na États-Unis d'Amérique, na Canada, partout dans le monde entier. À Otalayo, na Ngasi. Et là, nous avons découvert quelque chose dans la JR. Est-ce que c'est vrai que aux hommes il y a des témoins? Dans il y a Maman Rosa, il y a prophétesse. Bon. Naza moko ya ba témoin pe parmi ba o nyonso babimi ba témoin ngande peut-être la rosa témoignage ko leka ya bango yo ko sala témoignage ko leka bango na likambo nini. Bon juste comment nanga boye penza na komisi na nzambe nazalaki na o na koka ko sala te ke to kutana bo donc grâce ya nzambe ya Mama Rosa Ndaya ndo moninga penza na telemiawa na kutana epenza na mwa ba attaque ya makasi oyo penza et rendre penza mauvais na vie na ndima iteke na kozala o nazalelo grâce ya ba prière na ye ndenge alandela kinga ntuka nzamba tshaki loboko na kati ya libota nazwaki attaque ezalaki compris na bato ya quartier bon nzambe moko ayebi ndenge atindaka bato nde na mokili ndenge atiaka betoile na ye na mutu na mutu. Bon, oyanga penza en tout cas lazalaki combattu. Malgré la tambolaki na kozanga koyeba, elle na ekozwa attaque na nzela ya nzambe ndela ekozwa. Oui. Na nzela ya mama wana ngai ndela telemiawa. En tout cas témoignage na ngai eza na eloko moko te juste eza na makambo ebele mingi na nzela maladi. Na tombaki na kaya ya maladi ya MPC. Mama wana alongola kingango juste un malade en PC longwe nazwaki paralysie mama wana alongoli yango et longwe malade ya paralysie batika inga kakati baye kobwaki yanga sida ya kindoki mama wana alongoli yango c'est la pardon makambo zoloba ezaba makambo solo oyo salama na vie na yo tozoloba kaka po oloba kaka parce que le loba témoignage comme moi ebeli ba prophète ba prophétesse ba roza batuna bango ba tie bango na ba télévision parce que chinga na lingara aventure te pe na linga information le kutate donc soro mo na tie makona nga parce que na tamboli avana ya awa bisika na zoya na zui mo tambo na mabi c'est là ba information na zui na ko leka bongo te ça dit fallait na mona tu yo tango zobeta lisolo ya sida yo ça va penser na sida comme les juste ba pesa kinga sida ya kindoki nakendaki na niveau hôpital carrément bazwa kinga na ba infection mais juste koya nange pa mama wana na kisi ba pesa inga la banda komela ezalaki indéterminé mais mama wana lelo nazoloba ekatani na mela liso kisi na vie nanga te naza o nazali yango ndeza témoignage nanga dans l'hôpital ba pesa ba kisi na mela banda komela on ba kisi yango ti lelo te juste la kata ici là eloko eza souté nazonga o nazali na travailler musala nanga normal na kata ba maladie wana nazala liso na impuissance sexuelle ok nzoto nanga mobali banda ko telemati lelo la zonga normal
na grâce ya mama wana pe naza o nazali pe na kangami na église wana naza na mokolo moko te na olongwaka l'église. Ko maman ngo bozolo belaka maman wana zanganga to maman ngo za ndenge ni jusque là na me ko comprendre makambo ngo te pona na moni maman ngo bote mais na bige bande ko boza sima nga ba ko sunganga to kende ko mona maman ngo to sola na maman ngo za na ndenge zanganga ko mo ba imagine ya sala pour ka pesa ba guérison na ndenge zo pesa wana kana. Bon maman wana azanganga ti obiki solo ye asali abimisi par exemple na kolo bandeni na niveau sacrifice oyo asali na moni place atielinga bougie te asalinga cérémonie te na mataki ngomba o bato nyonso bamataka babelelaka nzambe na kotaki église esika bato nyonso baosambela à part mai na ngai moko na domaine oyo nzambe apesa ye nazwaka mai na ngai na ndako na nga soki nakela pesi azwi kaka loboko na ya tie likolo alobi maloba na mai wana na ye nazonga nango na ndako ti lelo namelaka yango mpe o mosusu nasantaka na nzoto na nzela mai wana mpe elongwa en tout cas la mona na sina bonganga te ya bougie te eloko te. So yo pe pour bato quartier na famille babwa kelo malade on a c'est que ça problématique na quartier comment. Bon nazalaki problématique te pour lazala pe problématique te na tambola penza na kobanga makambo. Bon nayebi pete nini ekomaki bon selon oyo nzambe abimisaki juste oyo nga nayebi eza kaka lazalela kubitumba à partir ya étoile oyo nzambe apesaki nga nde yango lazalaki kombati. Donc c'est que na maluku ba jeune na maluku so ba développer c'est parce que kindokiza makasi si je peux bien comprendre. Bon juste pour na ba jeune na maluku ti juste nga na olobela pona nga mais mutu na mutu oyo ayebi etamboli na ye na libota na ye peut-être ye pe osala nosi nde na ndenge na ye nga nalobeli oyo yanga ndenge ebimelaki na ndenge ezali nde yango na olobela. So mpona bato nyonso surtout lesi babisone tinga naza koteti siko mpona na moi nanga mama te nga mpenza naza vrai toma donc parmi bato baotisa batembenga naza mpeli dosi mpona moi nanga mera te to neti mpona babiso baoyo okoki koyebisa biso nini na bato baotala biso to bato batiaka batembe to bato bazotia batembe parce que selo bainformation bato bazoloba mpe ke soki toyoki na artiste na biso Chico Pululu awa pa maître oyo alingaki alamuka parce que message nini okoki kolance mpa na biso baoyo neti bato batembe boye. Bon message oyo mpenza lako kolance omoni tozovivre la kati ya mokili bato ebele baotambola la ignorance toyokala biso bakombo ya bato toyoka mpe baeglise tolanda mpe bato tozwa mpe guérison te mais moto oyo alandaka place soki azwi guérison yango nde atémoignaka c'est que nzambe oyo nalandaki lokola bikisi ngai yango moni leo la otémoigne ba oyo baozala problème to ba oyo baobeta mpe na mwa difficulté moko na nzela ya libota na condamnation na nzela ya bondoki moko elata nzoto donc nayebi te selon badegré ya bato c'est que bakanga motema te bameka na okoluka mama Rose Ndaya na komi na maluku église eza nango esika obunga te toza na source de vie donc tobenga yango la lingala liziba na bomoi soko ye en tout cas église wana eza koya na yo eza ne nzambe akosokola yo ezala nini ekotelema balobi ke elongwaka te en tout cas na tie point. D'accord, merci. Le nom c'est qui encore JR hein? Combo langa JR Matira. JR Matira. Donc on a 2 minutes de billetté. On a déjà awa. Tout si en tout cas merci Nzamba Pambola yo. Et dans ce effort comment on a d'abord maman Rose on a comment on a bon ça na référence peza ya komunga te. Soki bozala capable to bo sepela na comment on s'habille. C'est pas grave. Et ça la biso bien sur comment on s'habille. Yangonde posa na ngai. Merci à toi encore une fois de plus Peggy Walungwa. Voilà. JR Toko Tambola. Tambola na yo moyi. Pour comprendre tout ça vraiment na moyi. Na kata malu. Malu yango. Tu dois voir malu yango. Parce que déjà que mon frère JM Omonombe aza nanzela. Ya na epso yoke aza nzela mulai. Akomia? Akomia? JM aza nzela mulai donc ngana lembi mutuka na lali ba pongi Peggy aza témoin. Donc ande na olongwa siko boyo nazo kende ti na église ya maman la biso prophétesse maman Rose Ndaya. Voilà maman va tende ba avec mai na omoka kando ba bisu.
Donc découvrons ensemble na bino ngana ngamba tembe pour balo bao celui qui na chigo pour ah alingaki ah c'est quoi. Merci à toi encore une fois de plus Peggy Walumwa. On se retrouve là-bas ensemble avec tous nos fidèles internautes. Bye bye, à suivre. Voilà, un grand merci. Si pas maman oyo toyoki basango na kati ya commune ya Maluku nakokai jamais koleka bongo 100% na sala effort ya koluka komona ye. Donc là je signale la présence de mon confrère JM Omolombe. Il est déjà ici avec moi. Ah, voyage non, ça va, ça va. Et ça nous a bien découvert quelques lignes à enseigner. Précisément dans Maluku, donc ça va. Mais le cadre de gars va faire nous sommes c'est un changement de monde de différence de monde déjà dans son trafic c'est mal. Non, différence c'est Zali moi vraiment. Tout ça va la capitale. Donc moi différence c'est Zali mais toi dans la capitale. Pour les centre-ville. Alors tout ça na commune ya Maluku. Et à centre-ville parce que tout ça là déplacement ya awa tikuna ils ont vraiment passé. Ils ont aussi pour surtout il y a une souffrance et en plus il y a un boulot il y a un saut de mouton et créer un embouteillage dans le boulevard donc mais ça va Maluku bien na CP sur le paysage et dans l'oxygène il y a bien nous étais au ça vraiment il y a bien et population ça peine ba makasi tout et ça vraiment ba makasi tout et ça là qui va toi bête mon tout Maluku vraiment bien il est bien c'est la première fois qu'on m'a main je aimé et là on a kanda ya mokili na oya pena bona va pendant une année n'importe quoi on vient en avant dans envoyer avant na mo boye ça la bien quoi na monte fier ça dans bien social impression par rapport à enquête à l'élo vraiment EcoRDC number 1 EcoRDC na ba concept vraiment na OCP surtout na soldat makasi vini mbuya un bon tonton donc et na makasi aussi agent Tubo depuis Suisse na makasi na ba concept na EcoRDC toujours en avant et ba abonné EcoRDC bozala toujours connecté na EcoRDC. Et qui ça va trois ans c'est dans des causes au monde on a na sida. OK. Sida il moi. Maman moko azali kuna maman na ye mort subite. C'est quoi? Yango pe na zoiga ye. To ya inde poteur otala maman. Donc ande tozo ba boye tozali devant résidence ya maman yango. Ah résidence à devant résidence ya maman. OK. Donc voilà ensemble ngana bino na ba otala biso tozo découvrir siko maman. Toyeba petos meka sur la maman donc to meka koyeba est-ce que maman zolo bana biso est vrai ou faux donc voilà merci à vous tous nos fidèles internautes qui est là pour en ce moment entre nous suivre vraiment na kota na bino merci JF on peut marcher to kota to découvrir ensemble na bango en direct de Maluku on n'a pas le choix boulot merci à toi encore une fois de plus Peggy Walumwa tout ça à ton akata Maluku précisément merci avec mon équipe technique de l'EcoRDC Zambazana bino tout parce que c'est pas facile tant sur votre bozon bah j'ai Zolanga comment adresse on est à Maluku j'ai ndako mameza ndako menga na habité ils ont te benga na habité ndako na habité juste Coco on peut entrer bonjour merci beaucoup Tokota s'il vous plaît, Tokota. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour papa. C'est maman. Ah, c'est elle la maman. Maman yeyo. Maman yeyo. Oh bon kai bomona. Lobiko na nga na témoignage la pesibino. Maman yeyo. D'accord. Merci na bandeko tout bozolanda vini mbuya. Ndeka na MC bino ke leo tozana kata commune na Maluku. Toye ko sala enquête par rapport à enquête to sala ki aussi ba masole belé mais na koka ko le kabongo te 100% na mon maman. Na yo sur la maman, c'est avec maman ne to ko développer pour que to yeba makambo o tozo yo kaisa yango ou yango te. Maman, je me présente. Na comme on a vini mbuya. Nazali moko ba journaliste ba travailler na EcoRDC. Na outil centre-ville. Na va na commune na mon afula. Lui c'est mon confrère qui s'appelle JM Omolombe et lui c'est un frère oya edenga pour na sala enquête na commune na Maluku. Donc je châtie la fleur. Mais dans mon état en 4 nous allons un peu mal à l'aise parce qu'il fait tellement chaud. Est-ce que tu as ko fan data ni banda to fan data na église bon na yambi bino na kombo na amen. to kendele na église. D'accord, merci.
toyeba makambo bino boyebi Vraiment. Non, elle est en direct. Nous aussi on est en direct, c'est pas grave. obi misela biso bakiti Bonjour. papa boya koto papa yakolo bakiti mosa mosali yakopesa papa yana biso bakiti sanoki oyeli biso briskement boyende C'est pas un problème maman. Donc c'est une photo ya bongo, limbi ça vraiment. Fallait qu'il soit aux une information correcte, peu sûr. Na ninga même na benga yo. Mais vu que ngana eki maluku pour na tambola na ça ba découverte. Mais par rapport ya makambo na yela ki na zuma solo ne belé. So na koyi ko zonga bongo te sans que na mona yo. oki masolo na ngai na maluku Oui, ebele na maluku. Donc moyen na zonga bongo ezate mona sepeli ko mona yo avant na zonga. papa panda ko mona nga Merci beaucoup maman. C'est comme si... Un grand merci encore une fois de plus Nabandeko tout au besoin d'Abisso Sikoyo partout dans le monde entier. Merci encore une fois de plus Nabana Malukunyo surtout au Boyambi Bisso Lelo. Pour faire visiter Bisso Maluku en tout cas Nzambe à mon abino. Et là je dis encore un grand merci à Ambrasi Top Model Monsi à Mokondi. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Mimi Dibelu Motema et à Maître Chora. Na Luanda, je dis encore un grand merci à Cyril Le Taboufatou na Dallas, Salon Roger et Samba na Lausanne. Merci encore une fois de plus à vous, le Chati. Et Naromi Mabiso, on a pas commis à Maluku parce que c'est ma toute première fois d'être là à Maluku. Et merci na Ndeko Nabiso d'activer ce pas maman. Et merci encore une fois de plus à toi mon frère Amon, JM Monombe, pour nous assister à l'émission. Au ultime Sika, mais au bout de on a parlé, tu t'es décidé à Roya Maluku Yomoko pour assister à l'émission. Donc, on a fait la enquête à Katia Komina Maluku. On a fait la Maluku parce que c'est la toute première fois que je vis Nanga. On a fait la Maluku. Mais on a fait la Maluku. On a fait la jeune fille, un jeune garçon na Maluku. On a découvert Makambu Ebele. Mais dans Makambu, on a découvert Ebele. On a vu Sangomoko, Topé Baeko, qui est na maman moko na Maluku. Awa. Ala musaka batu bakufa abiki saka maboma siko mama bonga vokate nga za kamtatimi nga za toma donc sono yili kama bongo fallait na kena ngoti na suka na luka na mona est-ce que c'est vrai maman ngo na maluku aza ko résister ou ezaka li solo comment parce que ba témoigner ça la magebele tumso ko tchana e batu na ina banzela ba osala ba témoignage tout voilà pourquoi moi Vinimbuya j'avais pas voulu na kota na buzoba wana nde nazwaki ndeko alobiki mama abikaki na sida na nzela ya mama sida kindoki na nzela mama ya memaki biso awa po toyutaki na ndako na ye tokendaki mpe pa mama ya boti ya kufaki na mort subite voilà aktoa sikoyo epa ya mama oyo nga nazobenga manganga nga nazobenga ye manganga parce que makambo nazoyoka awa eza makambo moko eza un peu mystique voilà nakoki kondima ngo bongo te nga mpe nena mona be yanga donc voilà la maman il est là bonjour maman. Bonjour papa, nayambi bino na kombo na Yesu. Amen. Mais nazo kama bobimelinga briskement. Non maman, mais quand comprendre bife za pa musala oui. Na musala babetelo masolo en tout cas nalingana nga ba makambo oyo ya ba témoignage wana te. C'est ça. Nalingaka pona ngai, nalingaka makambo oyo na sololi na Nzambe. Naza mama moko nazalaki ndumba nzamba visiter ngai na bukani na ndako na moni Yesu soki bato bakoboya baboya na bango na yebi likambo ya Nzambe te moto abenda ngai to bando sambela yeyo mona ngai ya mibali ya misato mama to sambela kana boya kakutu ko sambela malamu na kesala kindumba ke na sambe tango amemi ngai na mama moko boye baku moko ebandi ozwa ngai na sali accident na koti na ndako na 2013 na monaki eloko te 2014 na moni na lalaki na tiaki mopanzi boye na ndako na nga wana nayoki lokola mopepe ezokota likolo batolo eza te ntango nalamuki na sentir mo mouvement lokola moto aza pembeni na nga nayoki moto asali ngai mwasi ya mokonzi nalamuka natali natuni on dirait Yesu alobi yango
ngabi papa lokolo alobi lokolo ebukana à partir ya kindoki eloko na yeli na ndaku na yo no sambusa nanu kindoki ya ndaku na yo ebongo nakende mokili mobimba na mokili mobimba na kosala makambo ebele mpo bobo ya ngai boboma ngai Barabasi botomboli ye bozwi ngai bobomi Pilato alobi makambo nga na yebi yango te bakoko na biso balobi boma Yesu bwakela biso makila na bana na biso yango bomona pasio yekoti mokili mobimba a partir ya bakoko na biso balingaki kindoki mingi bakoko na biso balinga bakisi mingi okoko na nga bando olimu yo pe olimu po kindoki on ezepa koko ezepa na yo libota na libota Yesu abandi oyebisa ngai tofandi na ye na ndako ngai akobuka na bandi obetela ngai lisolo libota tu moto alongi likambo aza te kindoki eza partout na poto na mbujimai na kananga eloko ezorenye lokola kindoki na kisi eza te yango na yo koyebisa yo ke bozokota 5e génération na 5e génération bozokota na kopesa bilembu nango na mopanzi na ye natali 3 personnes lokola kaka bato baza pe na maboko mais nakokende na bango namoni bafongoli eloko moko azalaki lokola na kama l'école na Mukongo tangu bakoma kokende tosisi masolo nde namoni mapapu nde na bien nzoka nde bazalaki ba ange misatu kotoyo ba ange misatu kotoyo nda bandi koyebisa ngai na oboma bino na koyokela bino mawa te pourquoi bwa bandoki mokili mobimba pona nini nabengi bino bandoki mokili mobimba uta mokili ebanda na Adam na Eve bino nyonso mokili mobimba boza bana tata moko mama bo moko so mutu apesi question ke na mokili boza combien yebisa yeke nzamba akelaka bato mibali mwasi na mobali yango etondisi mokili a partir nde bakosaka bango ememani na satan nde mutu azokonza mokili ememeni na ba jeune fille ba jeune garçon signantiri oyo babomi Yesu batomboli Barabas nde ezonyokola biso Yesu alobi bobwaki ngai botomboli Barabas pasi na bino yango makila na ngai esali te me na mikando okokuta bakomi akufelaki mpo na ngai me makila na ye alobi o eke bénévolat comme telinga na tanga te mama na yo nde na bengi jeune fille yango azalaki pe awa comme tel bobimi brusquement awuti kokende abando futele na mopanjo no kuna nde na bengi abi yaya bénévolat eza nini nda yoko yebisa ngai eloko babwa eloko babwa ka eza musala apunda makila Yesu esali musala te bomata bokita na basali ya Nzambe na bandimi na population makila Yesu esali musala te ye moko mutu alobi ngai te alobi pourquoi makila na ngai esali te po bovotaki déjà mabe Barabasi oyo signantiri ya libota na libota na epoki wana ya bakoko na biso banda génération ya liboso ya mibale ya misatu ti akomaki na ntango ya Noe ayebisi Noe abetisi mbula kaka na likambo moko nde azobomela biso kaka na likambo moko oyo ya kindoki ya bunganga basali ya Nzambe en tout cas basali ya Nzambe banganga Nzambe pasi na motema tulingana nanu ya liboso fale ko basali ya Nzambe bazata na bolingo te ifale kaka ye ngai te okuna ba poison etambo est-ce que lilo banzambe lobaki bongo Yesu muto alobi ngai ko mama ngana olinga to kende mo malembe parce que bande ko botala biso ba me comprendre et naza touché na eloko moko tikolo bane bandeli pe intéressé nga makasi ke mama ozala ki ndumba oui tant ozumbenga ezan ozala ki ndumba parce que surtout celui qui moi soit balita za kana ndumba parce que kindumba no yongo ezala ki par rapport ya obalina nute ou bien bane ko sala ki ndumba na bon otuni malamu mona na ngai na makambo ozo ya kozongisa ngai tous les mutu aza na condamnation na ye obali otiki tanto okobandela kaka na kati ya ndako ya mama na yo
à partir ya signature lelo ozomona bana mosusu na Kinshasa na poto 40 aza na ndako ya mama 30 bazolela eza signature ya mibali ya butu na zwi tata ya bana na ngai apesaki mwa mbongo na ye sima libali ye kokufa na kimina bana na ngai na ye na Kinshasa kindumbo etowe mokili mobimba na vanda te na bali na chiki nalinga pe bana ka ya age na bino nga mobali ya mokolo na benga ka ya sila makila na ma nalinga ba mikolo te no loba nzamba lobi musala pesinga eza repentance soki osala repentance te na église okobima kende na yo etalinga te bango moko bana na église bayebi musala na papa yo tubela soki otubelaki te olinga kobika te po ezaki sida bondo bamaladi etambula na miniti yo mokili mobimba ezaka maladi ya bonto po toza na fin ya bamakambo nyonso na botami na bali libala yango pe ya bongo kaka mwa mbongo ya oyo balobaka kete nini kanga lupa okay yo boti bana libala ekufi makambo wana nde basinya na butu makasi mondi mobimba bana ba souffrir obali mwasi 6 mois pete lungu eza sinya na okutana na bana kana ba voile na nzela potom tokutani na papa alati singai omona eloko ngana nango na mulimu siko ya munene nango abandi olakisanga bilembu kindoki ana misu kindoki ko wanga na te libote na libote ezaka na kindoki yango emema biso na kufu sikoyo to mikosola kaka na kaka solo to na papa na ngai parce que ça ko intéressinga eloko nini vraiment isaleke pour que yamba Jésus-Christ est-ce que kutana ki na likama moko par rapport ya vie obandai ko menende memaki yo o yamba nzambe ou kaka mwana na yonde mutabenda ki yo mwana nanga bandoki ko benda ngai mwana nanga zo benda na bando ndimele ete na mwana bango ba fotete ba pekisa ngana kendo sala bambiansi na ngai mena suka ya mulende ya mwana na bando mwana bando toka ya Yesu pona koma boye lelo ekoma boye na moni ba makambo nyonso église oyo batungelinga nde na ndoto na moni Yesu nde na ndoto na moni ba ange nde na ndoto to sololi ebele makambo nyonso to bandango to ko sisa ta deza to beta kama solo pona makambo oyo nga na moni après na makambo wana nde no yoko kota na église tangu na kei na beti mbula mobimba na kati ya église nde na yoko bukana na koti na ndako kokota na ndako après nde na yoko mona Yesu to fanti nde to solo na yoko tangu na beli na koti na ndako na yeki kondima mwana tangu pasi kote na kendo sala kindumba ya liboso na ke ya pekisingai alobi mama na omona monde invisible elo kabomo ina yo ngabi ya mona na ngatika na kesomba masanga bwaka na babiloko na bando teka ka babiloko moko ya mabe ya babato bapekisaka wana na bando teka bangi ozolia malewa otuna na libala ka wana sur place ndeko to nzela na ponaki na likolo carrière moko bimaki na kwa muntu soki bato bayebi manyanga nazaki kuna na manyanga nazaki pe na nini mboko bunkui nde nasalaki staff moko ya munene tangu na mati nalingi na matalelo na moni mbule beti kana lupanga tozaki na mwana nanga suka na mwana nanga mususu natali na moni lokola ka mbule ebeta nanu na zwi vision te mais langa mbule biso kuna mbule ebeta te nde na tindi mwana bi kendo tala nano na mona lokola misu nanga ezo suka na ba voisin mbule ebeta te mwana bimi alobi mama nga na polite mbule zao nga na chema boko na moto nga bilimbisa nga na zaka ndumba polingi oboma nga bana nga bakotikala nani yango wana kokende na nga nde na zindi na mai nde na yoko zonga après siko na yoko yeba kete mono azotinda nga nzela ya malamu na bandolanda ba prière nde na yoko bukana sima na kutani na Yesu kolanda ngo siko bien tangu na kutani na Yesu ndaba ndiko yebisa ngai na oboma bino bozana 4e génération ponga na yebi nanga makambo na te soki toza na première na deuxième na kipa na ngai te na tanga pete na oyeba ngondeni alobi boza na 4e génération bokota 5e génération lavage ya mokili mobimbele ki salite bokochola na mai mikuwa na bino nyonso mokili mobimba na poto makambo na olobe ezaka ya Kinshasa te na poto na Mbujimai
Kananga, Lubumbashi, Bandundu, makambo oyo nga na olobe esalama partout. Nda bandi kopesa nga bilembu ya Moksibiti. Apesi ngai elembu ya Moksibiti bato wa bando kufa ozaki na mutulelo lobi bayebisi aza na mort ko tia kuto atate mbete. Eloko a liboso yokolakisa ngai Moksibiti one ko bima tala likolo. Natali likolo na moni eloko moko ebimi lokola sanza. Bwana zola kisanga yango na 2014 na moni eloko wana lokola sanza me sanza wana esalaka mwa ligne boy na 2015 2016 na bandaki déjà kotambola na nzete 2016 9e mois le premier eloko nzamba atalisaki ngai ebimi na bengaki mwana nanga po mwana nanga o mwana nanga na bengi ye tokendaki soki na koteni na yebite so ba maison ngo soki wapi toleka na baboya kala biso mbongo basengaki ngai ngaku na mbongo te moyen naleka ezate pona informer bato bazala au courant babanda komilengele to kufa lokola bato anowe bakufaki ya biso azotumba biso moto ba maison na bino ya babiloko na bino ya Kishasa minene minene boko yokaka moto epeli bu epeli moto bato bakufi ba camion ya bondoki oboma tata na mama na po ba mona ngai stra soki na okay na yo ale oyo banda ko eza ya minene na Kishasa etungama na makila bato ekozala te bocha tembe bomata bokite ekende baksida bokolembangu na poto na mbujimai na kananga wapi na wana Yesu moto alobi ngai te nga mutu na oloba makambo wana te no pesa nde message ya makambo ya pesinga baksida ba Moksibiti ti tokoma na 2019 a changé batemwe baza a changé abandi ko yebisanga belela rougeole na 2e mois papa Steve 3e mois alobi na ye bandoko belela rougeole bakside koleka nde makasi makila kosila ya bana hôpital ekotonda morgue ekotonda babando zonga bibembe na ndako na tourner maluku mobimba bakomteli bayeba babenganga mangana po yebaka mwasi ya ndumba aponaka na ye mobali te katiere leka nganga leka soki mutu apusu leka mwasi ya ndumba aponaka te komteli natambulaka na bato wana nyonso bamona moye bandimelanga eza te me na oloba eza vrai namoni Yesu tango natambuli na beleli bamususu babamba ngai kutu mabanga na likolo ya ndaku na ngai eza ya kotoboka tolongola batoli awa 9 ton toche na ndaku babambi biso lukuta na ye muyibi ndoki boy message na nga nzamba lobi totubela en plein air to abandoki mukili mobimba misisa to ute eza likambo ya problème ya misisa yango nozomona bana babalukaka esika moko bana basi bana mibali makambo ezobonga te. Merci maman, ozo continuer parce que non, l'ingato qui est malin de votre la somme va comprendre bien parce que là dans basa on est belé. On est na komeng na maluku depuis 8h. Matamboli batuna maluku babengo mama nganga. Babenga nganga. Et ça les côté. Question de curiosité. Ba jeune o tuyo bima na bango tango zalaka na ba jeune ayo ya kibondumba parce que ndenge koma bo. Est-ce que bazo surtout en plus na pembe? En tout cas sur apusani pembe na ngana ko bamba yenzete po ezaki condamnation. Jamais moi na lokola mwana oyo na yo koza agi moko jamais na kozwa yo te nazaki avec le na kacha condamnation ya misisa bakoko na nga ba signaki. Papa, en tout cas, ce que moni mukuwa na fulu yebaka ezalaki na musu. Ce que moni mutuba benga yendumba koseka yete eloko ezo pousser wana abondoki. Eza misisa ya bakoko na ye yango mutuba ezo pousser ye tango nzamba kosala délivrance na ndebu mutu e kozonga ke mama mopimba lokola ngai na kosaki ndumba te. Ngai fale na batela bino mo fufu mo pondu na pesi bino na agi na ngai boso na bali na minute na bota na likorodo ba mama ba asala makambo na agi na ngai yo ya kindoki ba ya totia mabolongo na se mili mwana elungu eza kindoki
bondima yango te eza kindoki même ba jeune fille même ba jeune garçon milimo neza nzoto na bango. Maman Nzamba visité yo otiki misala tu wana komo sela Nzambe. Mais sikoyo ebandaki ndenge nini po Nzamba utiliser okomo sala ba miracle tozomona lelo mutazaki na sida bondoki abiki mutapozaki na kufi na mort subite abiki parce que tant olobi que Nzamba l'accepte pas mort subite là c'est vrai je peux aussi confirmer parce que baliwo tout ozomona même na baliwo comment mutalala la mugi bo akufi Kevin frère na biso otochiko kufi l'artiste Chico Pululu alala gipe ala mugi pété te ya eloko wana eza likolo bakufi mais c'est là peu information de toki na quartier batolobi soki toyaki na artiste on a Chico Pululu pa na yo alinga kolamuka eza bunganga eza bondoki po boko zala kaka te omoni Nzamba yebisinga bomo ekomi liwa mibali komi teli Yesu akiti pona ko juger biso po ayebisinga bakombwa ngonde ezopesanga pasi alobi Jérusalem soki Elishalem soki Elishalem na ye bakombongo epesanga ya alobi bo contrôler yango bino bato bozo tambola soki ezongi capitale na zongi bino bato bozo tambola bo tuna est-ce que mboko na ezongi capitale po ezalaka capitale te soki ezongi capitale allez kozonga ya Yesu ebelami tangu ye azoyebisanga makambo wana na kati ya ndako ayebisinga bo na yo mwasi ndumba omonaka kosekwa na nga na travailler mingi na bino na koya mpona bato ya malamu te na yaki mpona bato ya mabe na travailler pa na yo na tiki baeglize ebele na ye pa na yo pon confusion bato bandima yo te nga nasala mosala na nga oyo nayelaki baoyo bakondima yo bakobika baoyo bakondima yo te bakobika te ayebisi ngai zwa mai na beleli mwana na ngai libanda mpo nazalaki na kati ya ndako bopesanga mai bayelinga mai na milangi meme mwana na ngai oyo waboyaki ngai abi mama wa milangi ya mai ya nini seke baanji bakiti batie maboko boyi alobi mai wana abenga ngo lavage wana soki omeli yango mai ya yo moko ya ngai te ntango alakisi ngai apesi ngai kaka exemple na ndako ngai na otia loboko yo ozomoneke nga moto na tie loboko eza ngai te eza na baange oyo ayaki na bango wana bazalaki misato kote oyo misato kote nde bato babondela mai ntango yo omeli na ndako na yo mwana aza na kindo ye moko aloba ngo ye moko sa kotuna ye moko okovivre yango yaya okovivre yango ya masekite mpo ebimi awo oyo ebimi awo bango moko bamoni yango eza teke ngai mpo bolanda bomona nde bato bazo bomona bino moko ndenge bato batemoniaka kaka mai na mai wana apres motu soki ameli abiki nde ayo koyebisa ngai ke bandele prophétie loba boyi na kati ya moto oyo eza boyi na bavoisin na ngai balocataire bazalaki na mwana na maladi puta 12 ans ekawukaka te nde bisika na bandeli mosala ntango mwana na ngai wana ya locataire azaka na bandeko na yo baza na poto batindi bakisi puta ekawukaka te nde Yesu aye koyebisa ngai zwaka mai oyo omoni mai oyo yo ozomona yango mai ngai namona yango makila ozwi na sopi na sokoli yango na ndenge ye alakisaki ngai puta ekawuki sikoyo moto amemisa yango mpo nayeba lelo na maluku eza locataire na ngai wana aza munganga aza nde likambo kokamwa mwana na ngai puta ya 12 ekawuki me loko esalaki puta wana eza bondo mbongo ya libala ntango toye kolandela yango mpe bato oyo babandi obundisa bango antuka bakenda na bango morisibiti kaka na ntango wana nde alobi nazoya kojuge bino bosala repentance ozala shipishop ifale osala repentance o ngai nde mutu nazosambela Yesu azokita biliaki biso bikoki. Voilà, merci. Je suis là, accompagné avec mon frère à moi. Mon nom s'appelle JM Omonombe. Et voilà, on est là sur place dans l'église à maman. Oyoki Bamara Mama Zoloba. C'est pas ton intervention par rapport à Yamir surtout Mama Zoloba. Et cause à la bien question à yo et pas maman. Et tout, voilà. Merci Vini Mouya. Ningo accordé la parole. On a ça dans mon intervention
si je vous en a maman un message au maman premièrement na ngai naza étonné et en plus c'est ça nga chair de poule que zo témoignage ya maman ko yoka na bato iti lelo ndenga komi boye et na miracle pezo sala parce que miracle na izaka ya malobate c'est ça ils misala po toza na ndeko ye mo témoigner na maman na ye na maman na ye donc vous allez pour lancer mon message hein au moment de l'obitro on a posé sur la question t on a lancé un message na dans le rôle qui n'a bien que bah konzi ya mboka o ba dirigeant biso ba utala biso to soutenir ka l'église ya luxité il y a bien ne karaté voilà parce que miracle ya nzambe et pour na place té ezalara place batoninda ba monene té baté ba minda té donc ka place ya banzete ozomona nzamba miracle ya nzambe pe bozala c'est-à-dire que to boire à moi misu awa na église ya maman et surtout dans témoignage na aza moto il faut soutenir et miracle na est vraiment vrai ils a scénario té ou que mutaro ça la scénario après si mutumbongo ya témoigner non donc pendant ndima mamba boya moi passion ndimbo c'est-à-dire que na jumo temps ya oyoka témoignage à maman et ya oyoka pe frère a témoigner awa et ça qu'il faut soutenir église ya maman et le ça vraiment bien et à continuer ko sale lanza maintenant sale là puis à continuer ba miracle na ezelo mongo pe zo bungisa mboka parce que tu as des difficultés belé sorcellerie poli to ya mutema mabe et mati ça donc mais nakato de toi tu penses que ndenge maman zolo baso ba ki na chiko pour lui ah ouais non c'est quoi toi tu es vraiment sûr qu'elle non c'est bon on ezali kondima na ye na esale na ye parce que nyonso esala manza matinda biso ko sale loro moko boyi na kondima na yo o pe batu ba ko sala te mais avec foi on peut réaliser rêve amen donc ils ont maman zolo ba o ya ko sala avec foi o ya za nango na nzambo ya sambelaka engeza la pardon mwana na ngai na musala wana ozoloba wana na ndenge bana na nga baza wana ndenge tozo salela musala ngonga moto na se kusala bato te za Yesu bocha moteme pa na ngai te naza tane loko moko te na chaka kama bolongo na se na leli na ndenga talisaki ngai apesaki ngai lisheti alobi bakobundisa yo makasi na musalo ya moto abiki otandenge na kono eza koko na moto asalinga biloko na molimo na nzoto te eza musala moko eza na komba ya masekite po mona yango na eloko nga na kosukisa na nga na koloba boyi omoni nde bo fanda boyi na kati ya Kishasa boza kaka mokonzi aye asali bien te aza mabe alumba oyaye alumba oyaye lelo yo na yambi mutu moko na yebi ke papa mwana na nga yebi na yambi papa moko boya bubuka matama sila kama kila 15 ans aza mutu a leta azwaka mbongo te 15 ans azwaka mbongo te na sali service na ya yoki sango na ngai nzamba atalisi ngai ke ye moko mutu akangi mbongo na ye na kindo na bondeli na bisanzo ozozwa mbongo yo moko marque de bête sanzo na zimbongo sa 20 000 toke bana nga baza ba témoin kokoko akuti signature ka signature yo yazo la kana butu wala kaka signature yo yazo eli na moyi c'est que biso moko to miloka na mboko to ko sela kaka bako mutu lokola ya chichi nzambe nazo bondela na chema bolongo na se nzamba yebisinga to benge ka ye président pasteur pour makambu na ye o nyonso azo bandelo ko yoka kaka apesi verset président chema bolongo na se alobi ngana kamba te yoka na chikala ko mona te tango na bandi ko bondela pona ye nzamba alobi apôtre kutu ya Kishasa ye wana mais apôtre bitumbela chinzoto fale to tiaka mabolongo na basali ya nzambe to bondela pona ye mais basali ya nzambe oyo bazana ministère mibali tantôt bondeli koto tantôt zui moi eloko moko ocheboy pardon nazo bondela batika tozali loba moko po nzamba longola mopanga eloko eboma morsi bite zali kolo nzamba yebisinga maye ko déborder na beleli yango batemwe baza maye déborder alobi bakochimbula batu lokola makelele na beleli yango déjà depuis 6e mois na 10e mois bakochimbula batu lokola makelele bandako minene bo mono ekodinda na beleli yango me awa
comme tel nazaki ndomba moya mutu azwanga na valeur eza te ozoyoka papa me nga na otalaka na oyoka mawa oyo akufi oyo akufi oyo akufi siko pasi na motema moye bandima ngai tozala liloba moko repentance 2020 nzambe ayebisi ngai nakomi na suka nakobelela na ndenge nabelelaka na nzela nabelela lisusu te afongoli babiro na ye basoda bakiti bamorke kotonda to bandokunda bibembe na ndako bisika kotya bibembe ekozala te maladi ya marke nyonso bandako kodinda ya marke nyonso ya bakamion marke nyonso likolo na bavio na marke nyonso seke ekozalaka yo oluki nga likambo ngai nazwi lichete kwa yo salibo ezobomana ya kopona te na 2020 ya bokolemba nde bibembe akoma okende na musala na suka tokotikalaka 10%. Merci beaucoup ma maman. Maman, si copain na bateau yo tout bazana pour ça ba contacter yo, bazwa yo parce que déjà place ngana utipona moi aussi kama kasi. Est-ce que mutu mo pas ko je numéro maman bingi na ndako na yo sali service ou bien faut mutalo ngapa na ye ayama. Pona nini te? Nabi magana kan kalfungula message yo na belela kangoko. Bayaka ko zwanga numéro de téléphone na yo. Numéro ya téléphone ya Yesu abali. Yesu 081 54 12 931 donc numéro maman ezali plus 243 81 et combien 081 plus 243 81 54 12 931 donc plus 243 81 54 12 931 à la fin. Donc ce kobengi okozwa maman azape na Frissel parce que à Kolo on est église ce que vous musika à Frissel les a plus 243 90 23 21 plus 243 90 21 89 927 soko bandelango yo moko 090 21 18 900 99 c'est un peu compliqué. Bozo maman na numéro ya Vodacom Autopesi Liboso donc c'est un peu ça so bengo ozo maman et na bande ko tout botala ki biso et ko RDC to kanga maboko te. Totiki banda kuna biso toye maluku mettant to koma maluku to découvrir ma mususu mais to uzana pour ça tout ça là émission mususu na maman spéciale émission même pour la dimanche to décortiquer parce que to yaki pour la enquête mais enquête et émission pas maman donc c'est pour tout ça la spéciale dimanche avec maman oui te décortiquer ensemble ngai na bino longo bota la biso et to meka koyeba est-ce que ma maman a sepsis c'est vraiment vrai donc pour la maman na kondima na ye tout ça là qui est rare tout là il y a 51 tout mon collé tout est chico pour lui fallait te venir out là nzela nzambe ya mama nga la muga mais tout monde qui na liwa ser na biso Marie Misamo ezaki na maman pas les gars qui na TV ba ya ko la sa sœur Marie Misamo donc voilà ça dit c'est non on dit manaye maman ngas ko na za na posa tout jamais le sam on a bande ensemble mon yo na tout c'est la mission moi bénédiction mais autour papa na ngaité autour na yé mais yo même te représenter parce que biso télévision na biso les aza voisin na biso pota mon abele la capé yé pe ayoka OK papa bonjour azala ka mutu moko conseiller na ngai comme on a ni Jaria Kalonda. Papa Jaria Kalonda. Oui. Yo ça nani relation nous allons on makasi. Bon, relation y a qui parce que naza agent il y a l'état en huis clos. Oui. Alors la comité pour l'intervention il y a bakolona. Alors pour le moment là ça les sauter parce que dans mon équipe théâtre le gouvernement na koya ko bungisa molimo na vandi pour na garder basama zamba. Mais maman nyonso ya salaka bikamusi a bando kilibande bazoboa kama banga vis-à-vis kana mona telemisi bibembe kato et moko liso bakenda uzwa na ndako kalate batubiti na moto mwana mwasi aye koseko so masolo zo betail za fantil tuzaka pour za côté mona mama na yo zolo badombe ngakutu na zakatoma na église pe na kotaka te a pe na yaka soki na sepel na lui na agent de l'état en huis clos comprendre tokota église mais na onga na moniao et comme olungulanga pena ba biloko wana kutuna na ndimite ke musala l'état pena osaliso parce que onde na moni eza miracle ya vis-à-vis eza ya ke oyo ya ba mouchoir ke o
okoye dans les villes te ye azobenga moto mama telema ozaboyo okomona moto ezosala boye te bon maman j'ai mazande papa totindi message boye message moko tozotinda na mokuse eza boye mama atangi te na Kinshasa moya koma bisika akokopesa message pour ba protéger ye exacté c'est pour chercher ndenge pe boye bo préparer pe jour musu société à dimanche bo mekana ko komisa mama na esika oyo kolomboka akoko yokela ye ayeba bit bato bazoko fela ba mort ko nyonso bazo ata décision yake ba mekana ko tshela susu bato na mort parce que il y a belela qui avant 2 mois total a déjà et c'est tout déjà et bongi ye moko ayoka source ya bato bazoko fela nini makambo ya inondation ye moko asalobi bo mekana ko soutenir maman et puis à mibale na sengi présence na bino tout le temps pour visiter maman attendre dans et causer la maladie. Merci. Bonjour à tous. Merci, pas de problème. Surtout ça là toujours fort. On est là avec maman pour soutenir tes mamans et surtout ils ont n'est pas dans l'émission je pense qu'il est à Kobenga ce Kabengi tenga mon raison elle s'appelle Sandra Moulou de Jésus en zone direct de France c'est-à-dire ndenga moni maman alinga ba maman mingi. Alors c'est l'effort il y a sur la peine à maman en privé donc pour n'habiter sur les lots c'est longtemps parce que télévision ils allaient quand il y a temps donc au Lucas jour dimanche tout ça la spéciale émission avec maman toi assister na culte tout à l'année maman les caca donc pour n'habiter sur les lots maman je pense que tous suka menga on s'est là tout bénéficier tout peut te profiter dans les camboli wana donc au kabona boité ceux qui au lobby tel le maman pour n'habiter sauter na lo baté pour na nini yaya musala nzambe eza musala na ngai te ngai nzamba lobi naza instrument oyo azosalela na moni tokomi na suka ya liboso kaka na senki basali ya nzambe totia kaka mabolongo na se mpona ya chichi pasteur apôtre ya chichi totia mabolongo na se mpo eza ya koyinda nzambe akoka kosunga ye me tolongola nanu ba alongi abengaka ngoni alongi balongola nanu yango batia mopanzi mboka eza ya koyinda tokufa te lokola bato ya nowe bayaki na motu makasi tomikontrole nanu biso moko tosimba na nzambe alongola eloko atie likolo oyo mpo tokolinga te tokende ka boye ayoka biso mawa po tozala liloba bo moko basala nzambe balo liloba moko te lukuta koyina netonji bazongisa nanu biso na bomoko na oza mabe te totiaka mabulongo na se tobondela po nzambe akokosunga biso Nabelela nzambe na ngaye gayi nabelela nzambe na mawe gayi nabelela nzambe na ngayi kina koyanuna gayi belele nabelela nzambe na ngayi nabelela nzambe na mawe nabelela nzambe na ngayi kina koyanuna nabeleli yo chilumbai nabeleli yo chef wa kwetu nabeleli yo likunzi na moto nabeleli yo samba bandumbo yo kinga mawa kolonongo lingana kacha condamnation ya babochina nga ya bakokola nga pardon longola pe bano yo baye misala na bango kende liboso na tiki ba pasteur nyonso ya mukili mobimba na maboko na yo na bawe bazo sala musala ya malamu na o ya mabe kolo yo kabiso mawa tozaka na makolo na yo na tiki mokonzi ya mboka portrait Chilombo na maboko na yo yo muto yebisaki nga kombo oyo papa kotika ya ya eza ya koyinda nzamba rose kobwaka yete ya bano yebisika nyonso bakonya te na mabote na bango condamnation ya butete ya bomama oliko faya ekatana ya kote bango basinyaki balobi ke boma Yesu tika barabasi biso tozaki te toza ba inosa mokili mobimba pardon yo kaka biso mawa longola bonganga mokili mobimba longola bondoki papa bato bachola te pardon mokonzi yo kabiso mawa na tiki kozonga ya bano na maboko na yo bandako na bango ba mabota na bango
vérité ebima lukuta epakatamba mbango nzambe yo lobi na ngai boye na ye mpo na vérité na ye mpo na lukuta te vérité ezo esika nango oyo nyonso ebombama ebima na poisa na nkombo na yesu papa bomba bana oyo bisika nyonso bakonyata epesameli bango na nkombo na yesu amen. Amen. Merci. Encore une fois de plus, merci à vous maman et merci na bande kotu au bozala qui scotché branché pour nous relancer l'émission Oyo enquête Oyo Vinimbuya ayaki kosala na kati ya commune ya Maluku accompagné avec mes frères donc ngana bino. Ah, mais avant tout, là je dis bonjour à nos fidèles abonnés. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Ambrasi Top Model, moi aussi à Mokondi, là je vois Mimi Dibé, Lumotema, il y a Maître Shorana Luanda. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à Cyril Natabou Fatou na Dallas. Et pourquoi pas de dire un grand merci à Salon Roger et Samba na Lausanne. Et là je vois Jenny Atombo na Liège. Un grand merci à vous, le manager le plus célèbre, Sandra Mouilou de Jésus. Hein? Voilà. Mon nom est quelques dédicaces. Ok, donc merci beaucoup encore une fois à toi Vinimbuya et un grand merci à Jean Chubo Chubobois depuis Suisse. Avant d'appeler ça va dédicace, nous relancer moi un message moqué partout dans le monde. Oui, c'est juste que au hasard n'a pas problème naïe. Ou azana ba problème na ye ezo déranger ye numéro ya maman ngo na pesaki so mon ozana ba problème on robenga maman bo so la na ye pour que on trouver solution na ba problème na on peut s'emboter pas ya MTT là au Japon où il y a Pelé depuis Irlande na pesimbote na maman Brigitte motema MTT là au Japon na pesimbote pas venanga tout dans l'espoir correct toujours quand de tolobara et pourquoi pas et pas à mon ami Lumière Isengo motema ya Richidi Isengo depuis Paris et à mon ami Guizé Emmanuel depuis États-Unis, bon séjour dans Canada, dans Montréal précisément. Et n'a pas simboté pas à maman Anto Straight, mon thème est tonton Mario Straight. Donc c'est tout quoi. Merci JM, mon nom est abonnez-vous massivement et ma numéro est affiché. On a sur Talibo, Ndenge, Zalara, Vinimbo, à gauche, Boye, Tubotubois, Benga, remarque, tout, il y a des amours qui ont beaucoup de boulot. En tout cas, merci Nabino pour accompagner. Merci à vous, maman. Merci, Zambazara. Et merci donc, bye bye. Mais tu as toujours dans la main. Tu as toujours dans la main. En tout cas, merci.